Dimanche. Milina okapasi. Kabi ya esa nini? Ngabi na kozwa windo ni na chayo na pakola yo ya koloka bien. Na bandi ko bonde na bandi ko bonde. Bien na yo kisiko mwa bien. Sikoyo to vandi lisusu. Ezoki lisusu. Ngabi ezoki lisusu. Pasia. Ngaye bisela bi. Eloko moko ikosala mateya ya. Tole limbe mili ya tu o eloko te nazo ebisa e. Toko moseka na bandi ko bonde la su na bandi ko simba. Nazo bonde. Tanga to sirisi avandi na etango ka madame aye to pakole ba viti wana esili na poko wana nde abengela nga pasteur akoti kune padari ale to bimi na pasteur moko abandi ko bondela ya bondela silina eka dimanche na babutu na abondele sili ale pasteur pakei to vandi ali bona ke siko kuta ko na ke kuna na kei ale batubiye batongana ninga zonga ake kuna isili alita bazongi na ena mboko na tongo na bengi su pasteur aya bondele sipagnement skoni na nini na hospital lobi leo baba ifalala na tongo na ngo wazo ali ndo kaka pase Yo,
Bonjour. Bonjour. Comment on a magachu? Yozana ni pas maman Chako. Bon, moi Chako, akoma le wando, on a besoin à camarade de maman, on a batambola na maman ngai. Oyo, eza pasi d'abord koyoka nouvelle parce que maman Chako aza muto salemi na monde na biso ya théâtre. Aujourd'hui le loisal suscité. Donc on a toyé réellement kufina. Bon, ngai 2 jours après ba expliquer maman na parler ba bisi maman qui va saler ma chaque opération. Mais na ebité so za opération ni ma chaque ba komene bien le ba tamboli na wenza mate ba yo mo ba tamboli na wenza ke so mala biloko olia. Le na comme ba ebisangi ma chaque kufi. Yo bo ka on peut ka brisque bo. Na yo ba brisque mais na una nzela ba ebisangi ma chaque kufi. Bo ele ke la ngai fort. Merci beaucoup.